Shalom na bana nzambe nyonso de partout ici ka bozwa mitika nzambe apambola bino. Merci na ba o basi s'abonner na kati ya site na biso Feza TV officiel. On a s'abonner te abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Chaîne na biso ezali pona lokumu ya nzambe. Témoignage, révélation, interprétation des songes yo tozana ba problème ya kobundana na bandoto mosusu comprendre te tozali wana pona ko orienter yo. Songe eza langage ya nzambe, songe eza langage ya vie ya mutu mobimba. Alors abonnez-vous massivement, nous allons plusieurs choses à vous apprendre de la part de Dieu. Nous allons plusieurs choses à vous orienter selon l'orientation du Saint-Esprit et la grâce du Saint-Esprit qui nous a été accordée. En tout cas, je l'ai toujours dit que ma connaissance c'est ma richesse. Hein? Ma connaissance c'est ma richesse. Et pesami na mutu mosusu te, et pesami na nzambe nazalaka na esengo parce que nzamba ponanga nazalaka ya nzambe naza ya Yesu. Merci na ba oyo so basi ba abonné likambu na biso ya motuya oyo nazo partager na bino na mokolo lelo nazo pesa ba signe ya mabota oyo si était kama na bondoki. Bien-aimé dans le Seigneur, nazo pesa bilembo nini oyo koyeba ke libota na bino esi était kama. Soko se retrouver na kati ya ba signe oyo nazo pesa nde okoyeba ke biso wi totekama. Lorsque nazo pesa ba signe oyo landango na bokebi nyonso et puis zala na attitude ya prière ya koyebisa nzambe a délivrer yo na kati ya emprisonnement spirituel ya ba loi familiale. Bien-aimé dans le Seigneur, oh eza très important na kati ya vie motu eza délivrance. Délivrance eyaka na kati ya vie ya repentance. Lorsque oza na kati ya repentance oko vivre bokangolami. Il y a plusieurs personnes qui négligent la prière et la repentance. Repentance, il y a boulato lekate. Repentance sincère. Aux 8 ans, il se repentir. Lorsque se repentir, otiki bamakambu mosusu ya mokili. Et tu vas rencontrer la lumière de la vie éternelle. Lelo tozomona mabota ebele ezobomana mabota ebele ndekwacheli muninga poison oyo abomi muninga eza faute ya ba parents o babota biso. Bien aimé yo mutozolanda nga oza parent pesa vie na yo na Jésus-Christ. Soki yo mama okomi na niveau ya kopesa vie na yo epa ya Jésus-Christ, bana oyo boti oza na facilité ya ko consacrer bango na alliance ya Jésus-Christ de Nazareth. Tchaba marque ya bana na yo alliance à Jésus-Christ. Okomona ke descendance na yo ekozala sauvé. Soki biso tozwa ngolu te ya ba parents ko lier biso na alliance à Jésus-Christ, yo il faut pas qu'on rate eloko wana zwa bana na yo pesa na maboko ya Jésus-Christ. Eloko mususu nakoki koloba yo mutozo bota bana salelaka bana offrandes pona ko racheter bango na ba loi ya maloba na ba loi ya coutume na ba hôtel ya sorcellerie familiale. Bien aimé toleka signe ya liboso bokoyeba ke libota na bino esi ete kama okoyeba ngolo lenge nini okomona na famille bino nyonso bokozala na vie uniforme bino nyonso bokolata tenue ya maternelle mutu moko te ako évoluer. Bolandanga na bokebi nyonso bo s'abonner massivement parce que j'ai plusieurs choses à vous enseigner. Ce n'est pas de ma part mais de la part du Saint-Esprit. Libota o ete kama na bondoki bino nyonso bokozala na vie uniforme. Vie na bino nyonso yozala ndenge moko. Cela veut dire boza na kati ya emprisonnement spirituel. Signe ya liboso okoki kobala mais libala na yo ekozala na vitamine te. Okozala na mariage moko SS, mariage moko maladif. Okokota na libala mwasi to mobali mais considération per respect
oko vivre en te. Pour prisonnier, ba respectaka ete. Mutu mususu akoloba malgré loi ya famille nga na bala, oko bala, mais oko vivre ba rose ya libala te. Parce que oza détenu spirituel. Mutu mususu akoloba chance nga na bota, oko bota, mais mwana na yo, ou bien bana na yo, bakozala na vie ya malamu te. Pourquoi? Bosi botekama, soki bateka yo mama, yeba ke na bana oyo kobota, basi batekami. Il faut chercher la délivrance sincère. Soki mususu akoloba ke, ye quand même ameka ko évoluer, a voyager sala mwa ba affaire, mais oyo kasuka azaki un grand homme d'affaires moko ya monene, mais suka il faut bambana. Pourquoi? Oza détenu spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, vie eza spirituelle, vie eza physique te. Mutu akoluka bundana bimisa mwa mutu, mais kosimba kaka te. Pourquoi? Libota esi ete kama na ba hôtel sorcellerie familiale. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on bouka ba hôtel na bango wana. Il faut qu'on bouka ba alliance na bango wana. Ko sala alliance na Jésus-Christ de Nazareth. Ko tambola na kati ya sanctification, ko tambola na kati ya obéissance. Ko zala na vie moko ya malamu yo na Nzambe. Ko tosa Nzambe, ko tambola selon makomi ya Nzambe, pe ko zala na vie de prière comme il faut, nde okozwa délivrance. Batu mususu babala, mais akendaka kobota salaka ba fausse couche. Pourquoi? Bosi bote kama. Mutu mususu akoki kozala cadre na société moko boye. Mais considération, pekimia, e kozala kati na ete. Yo zomone malamu wana bandako wana ba immeuble azana ba jeep, mais azana kimia te, parce que aza détenu spirituel. Alors bien-aimé, on doit chercher la délivrance de la part de Jésus-Christ. Il faut que nous kabokango la mina kombo na Jésus-Christ. Bien-aimé, ezana ba parents pe ba koko na biso, ba luka ba intérêt na bango pona ko sécuriser, o ezali ba bien na bango ba poste ba na bango ba faire na bango. Eloko yo ba mona ya motu ya ko sacrifier, eza ba étoile pe génération ya maternité na ye. Bien-aimé, yo mutozo landanga ozana bana, prie, ezala éveiller likolo ya bana na yo. Mama oyo apesi bana na ye na Jésus-Christ. Mama oyo asali fondation ya maternité na ete na Jésus-Christ. Bana wana bakosimba na bambeli, bana wana bakotia na ba poison, bolingo ekozala te na placenta na ye, parce que sous basima ya maternité na ye, il n'y a pas le marque de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela dans la vie, yo mutozo bota bana, salela kabana na yo offrande. Tika bana na yo na kati alliance a makila ya Jésus-Christ. Polibota na yo ezala sauvé pe ekangolama. Bien-aimé, ezana batu mususu abali a divorcer, abali basi comme pe mibali. Au moins na stabilité ya mariage ezo simba mate. Basi baboya kaye, mais azana ba qualité ya malamu yeba ke osi otekama. Mususu mobali kitoko me alingaka basi bazanga tina. Yeba ke vi na yo esi etekama. Mususu mwasi kitoko otali ba qualité nyonso kibo mwasi eza. Me alingaka mibali bazanga tina. Mibali ba respecta kete ba considéra ka ete. Yeba ke bosi botekama uta maternité. Basi bateka na bango bino. Génération na bino eza ya kotekama. Ndo monaka plus tard libota ekomaka libota ya nyoka, kobomane koti na kati ya libota, koyinana, kotiana ba poison. Pourquoi? Sous basima ya maternité, il n'y avait pas Jésus-Christ de Nazareth. Okomona aza mobali kitoko, azo comprendre te, nga nazwaka basi ya mutu malamu te pona nini. Mon frère, yebaki osi otekama. Eloko oyo koki kosala ya motuya,
kosala recours na yo na Jésus-Christ de Nazareth, koluka vie ya sanctification, et puis ko demeurer na kati ya vie ya repentance. C'est à ce moment-là okozwa lumière ya liberté ya âme na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, yo mutu osi otekama bakoteka bandoto na yo, bakoteka nyonso oyo yo ifo mutu asepela na kati ya vie. Eza na batu mosusu bamituna na kufa na nga kaka esengo ya vie eza te. Pourquoi bateka bomoi na bino? Bien-aimé, il faut chercher la délivrance. Il faut koluka intervention céleste. Intervention céleste wana koluka ndenge nini? Il faut kokota na voie ya repentance, kobanda koluka nzambe. Soki basi bateka bino, okoki kobota bana, me bana baza kaka ba maladif. Yo salelaka kaka hôpital. Yo ndako no ekoma pharmacie. Yo koma camarade ya ba pédiatre. Yo koma camarade ya ba infirmière, ya ba minganga. Pourquoi? Famille esi etekama. Yambo yo ya na mokili. Basi bateka libota na bino. Alors, il faut que Luka Nzambe a délivré na kati emprisonnement spirituel familial pour obika vie éternelle. Bino batu basi bateka famille na bino. Ata soki lelo kufi okokende enfer parce que boza ba prisonnier. C'est pour cela, génération oyo tozoya, génération tozobota, ngana yo tozobota bana, to initier bana na biso na alliance à Jésus-Christ. Bien-aimé, zala na habitude ya kosalela kabana na yo offrande. Avant yo salela bana offrande, il faut que tu yo moko s'assurer que oza na kati ya kotambola malamu entre yo na Nzambe. Il faut contrôler vie na yo. Mama soko zalaki mutu ya bondumba tika bondumba. Soko zalaki mutu ya bajenda ifo tika. Soko zalaki moyibi tika. Soko zalaki momelima sanga tika. Pona ko préparer génération ya bana oyo zobota na bakoko na yo. Mais soki o préparer angote na Jésus-Christ ekozala pasi. Lelo tozomona likambu ya Maria tumba mama sociale na mama na ye. Mutu nyonso azwi kiti. Pour na kobeta histoire, pour na kosala analyse, bien-aimé dans le Seigneur. Nalobaka eloko nyonso elekaka na se ya moyo en public. C'est qu'il faut koluka kozwa leçon na kati. Na kati ya guerre, ya mama Vicky na bana na eba Maria tumba na mama sociale. Yo mutozo sala analyse. Ozwi leçon nini na kati, leçon eza na kati. Leçon eza boye. De temps que moboti lokola bino. Oyo ngana zui comme mayele, comme interpellation de la part du Saint-Esprit. Lorsqu'ozo bota bana, tia bango na kati ya bonzambe. Soki eza na visitation moko magnifique, oyo koya ko percer parce que diable azaka impoli na kati ya mwana na yo. Mama akoki koya ko répliquer le mwana na réseaux sociaux te. De temps que moboti oyo aza na pouvoir nzamba pesa ye, mama il faut abuka mabolongo ya kolelela nzambe oyo apesa ye bana. Mama il faut alela na présence ya nzambe, nzamba yoka kama ya misu ya ba mama. Mama oya moni ke bana na ye vie ezo simba te, akoki koya kosala matala na te rando te. Il faut aluka présence ya nzambe. Mutu oya luka ka nzambe, nzamba swakipaka na libota na ye. Mama oya lelelaka bana na ye délivrance, aza innocente pona vie ya bana na ye, nzamba yaka na intervention. Il s'appelle le Dieu miséricorde. Soki eza na tricage ekosalema pona vie ya bana na yo. Soki yo moko mama ozwa libumu na yo ya 9 mois, o consacre ngo epai ya Nzambe, ba placeta na onyo sopesa Nzambe. Ata tempete ye likolo ya bana na yo. Bien-aimé, ekosimba te. Nzambe akobunda parce que yo moko mama opesa vie na yo na Jésus-Christ. Alors mabota oyo lelo tozomona ezobomana, ezopapana, ezoyinana, ezofingama, yaya azofinga leki, mama azomona on normal.
leki azwi autorité likolo ya bato mama abeti maboko asepeli leki abimina mobali ya ndeko na ye ndeko oyo abimina mobali ya grande sœur na ye mama oyo abota bango 9 mois azomona ngo normal azoya mpe kodefendre boyebake libota wana etekama mpe eza na bondoki libota wana eza normal te soki bolandeli na source il y a la sorcellerie qui règne mama oyo asangisaka liboke ya bana na ye na présence ya nzambe aliaka bana na ye na alliance ya makila ya Jésus Christ aintégra mwana moko moko Jésus Christ de Nazareth bien-aimé oyo ya nzambe etikala ya nzambe oyo bapesaka nzambe ekotikala ya nzambe. Il est le créateur de l'univers. Notre Jésus-Christ de Nazareth, il n'échoue jamais. Mais ce qu'on dit, libota wana etondi na inceste, libota wana azobimisa bato ya maboma, libota wana ezobimisa bato moko horrible, bana kindumba moko impossible lokola épidémie. Boyeba ke libota wana eza déjà livré na maboko ya Satana. Bayebaka mbuma malamu na nzete. Bien-aimé, soki oluki vi ya repentance te eza pasi. Okomona ozobota bana mususu ba infirme. Okomona ozobota bana mususu bazaka na ba perte ya mémoire. Yeba ke génération na bino esi etekama. Bien-aimé dans le Seigneur, message oyo na memeli yo, mama yo ozolanda ngai. Luka lumière ya Jésus-Christ na kati ya vie ya bana na yo. Protéger ba étoile ya bana na yo. Mama oyo apuyaka bana na kibondumba, apuyaka bana ke mobali ya moto azate, ebongo ye pe asala nini, seki aza mama moko aza na kati ya possession ya bondoki. Mama oyo aveye likolo ya bana na ye, mabe koki kokota te, bien-aimé. Tozala na vie de prière. Mama oyo aza mama ya solo azobota bana akobanga danger ya réalité ya mokili akokonsacre bana na ye na maboko ya Nzambe. Nganga ndoki soka boti bana atomboli mwana na zamba apesi na bakoko na yeli bino mais apesi a présenter. Mais ndenge nini biso ba chrétien tokoka ko présenter bana epa ya Jésus Christ de Nazareth te et puis tokoka ko sala offrande te pototeka bana na biso na maboko ya Jésus Christ de Nazareth. Bana na yo bazana marque ya Jésus Christ te. Bana na yo bazana marque ya sorcellerie. Okomona mwana 15 ans, mwana 14 ans, kindumba moko impossible. Na yo maman como fingi mwana no comprendre kindumba bwende nini eza marque. Oyo libota imposa yambo mwana na ya na mokili. Il faut azala Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, restons dans la repentance. Na kati ya repentance eza na vie éternelle. Na kati ya repentance eza na vérité oyo mokili koki kopesa yo te. Bien-aimé, dépouillez-vous. Maman oyo a se dépouiller pour na ko sauver génération ya libota na ye mabe komaka te na bana wana. Okomona mama boti bana mais mwana moko te azobala. Rien ne marche na kati ya vie ya banana. Basi kompe mibali seliba elobi ngai yo yeba ke libota wana esi etekama. Bien-aimé, nazo pesa bino ba signe oyo nyonso ya koyeba ke ngande na landi video ya Sœur Espérance c'est qui totekama oui botekama. Ata olobi osala ba affaire esimba te loba okosa bato ya mokili mais na kati ya intérieur na yo bafaire osalaka banyongo na yo salela aka banyongo mais mokili emoni oki ozoteka mokili emoni ki ofungolaka boutique mokili emoni ki osalaka business mais réalité ya chambre ya motema na yo oyebi ke rien ne marche mais nazolite ozolite likolo ya zelu. Bien-aimé dans le Seigneur, yako lite likolo ya libanga ya talo qui est Jésus-Christ de Nazareth.
donne ta vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ va te sauver. Nga nasalaka esimbaka me ntango olalaka okosa conscience na yo te oyebi ke biloko nateki eza ya nyongo oyo mpe soki nateki ifo nazongisa mbongo okomi kosalela bato mpo oza détenu spirituel. Libota na bino esi etekama ata olobi osala mombongo ekokende liboso te. Finance ebando sila yo na maboko ozwa mbongo boyo kosala nango eloko te parce que oza contrôlé na ba esprit maléfique. Bien aimé, comment fait-il yo mwana nzambe okoki kosomba lupango me otongi hotel te oza na chambre haute te? Secret mosusu yango il faut que nyonso oyo yo kozwa na kati ya se ya moi oyo par ya nzambe ezala po ebundela yo. Bakoko na biso, ba parents na biso, na ba affaire na bango, ba oyo ba yebaka Jésus-Christ de Nazareth te, ba associa ba affaire na bango na Lucifer. Azalaka na chambre moko boye bokotaka te. Eza chambre moko consacrée par des esprits. Ici kakendaka ko négocier na ba esprit oyo ba simbi entreprise na ye, ba simbi ba business na ye. Et puis a respectaka. Asalaka ba offrande, azo vivre na kati ya discipline. Bien aimé, pour réussir na kati ya se ya moi oyo, il faut kotambola kaka na kati ya ba discipline. Okoki kozala na prière mingi te, mais du fait des choses otambola na kati ya ba principe, na ba discipline. Bien aimé, tu vas réussir dans ta vie. Mais ce qu'on a ba discipline te envers koto sanzambe oko échouer. Bien aimé dans le Seigneur, oko échouer. Au moins otonganda kwa munene otie ba locataire mais oza na hotel te. Oza na lié sacré te pona nzambe. Do lupango na yo cheka lokoso ba locataire. Appartement na yo cheka ka ozwa mbongo. Mais ce qui est simbité, oluka ba serviteur de Dieu. Mais yo moko na vie na yo osala part ya nzambe te. Na ba bien na onyoso osala ka part ya nzambe te. Il faut part nzambe ezala na vie na yo. Part nzambe ya liboso na kati ya vie ya mutu ezana no mosolo te. Consacrer vie na yo na Jésus-Christ. Marche dans la sanctification. Tika masumu, c'est dépouiller na nyoso ya mokili. Pesa vie na yo et pas Jésus-Christ. Et tu verras que nyoso ya vie na yo eke liboso. Zana la lie na yo moko. O ezake na semaine ou bien par mois. Na kotaka na chambre wana. Pona ko adorer nzambe. Bien aimé. Lelo ba pesela yo offrande. Bateka libota na bondoki. Ba esprit wana bazo continuer kupesa bino souffrance po bazwa o eza ba offrande na bango bazwa ba sacrifice na bango yango moni vi na bino ti lelo ezo simba te po etekama pamba te bapesa misolo bapesa ba sacrifice ba respecta ba discipline yango lelo ezo vivre souffrance. Mais yo pe, il faut les kakaka na nzela wana ya kozala na vie ya discipline, ya kozala na vie de prière, vie ya sanctification et puis kozwa quelque chose na yo kokende ko futa pona ko récupérer o ya yo bateka na monde des esprits. Soko yebisi chrétien, sala effort, luka offrande boye. Pesa, tout ça la prière pour récupérer, pour bango pe ba pesa ki. Yo pe il faut pesa pour récupérer. Parce que le pouvoir c'est à nous les enfants de Jésus-Christ. Pouvoir est pas na biso. Na na mbongo te basala nzamba ngo pe kaka mbongo. Ignorance. Bango bateka. Ba pesa, ba sacrifice. Ngape na kosala sacrifice. Ngape na kopesa na o récupérer en nanko bango batambola na ba discipline
aosala boete azosala boete po sacrifice ya koteka bana na ye libumu na ye esimba me yo ye barevele yo ke awa bateka boye basala boye biso mpe tomata sikoyo elongo na Jésus Christ tosala boye mpona korécupere mpona kocoince mpona kopanza hotel na baalliance na bango basala likolo ya vie no mpo vivre vie ya malamu. À part qu'on vivre vie à malamu na se ya moi oyo soko kufi okokene na lieu de repos otie bolembu omona ngo longue histoire mokolo mona nali Jésus Christ a révélé nga na kati ya vision bazobisanga espérance okiti odiminue mutu moko azalaki pembe na répondre abi oui il faut diminuer pour récupérer chance ya vie na ye batanga étoile te batanga chance étoile eza eloko mosusu chance eza eloko mosusu dona ba marathon ba effort na sala ba sacrifice na sala ya ba prière kotambola na ba discipline eza na ba biloko ebelenga na tika na vie pona ko récupérer o bateka pona ko récupérer o bakanga na sali ba autant d'années na présence ya Nzambe pona koma lelo place nazali pona koma na connaissance on a nango na partager yango na bino na futa ki prix et mutu wana lobi na kati ya vision bi oh oui il fallait perdre oui il fallait quitter de faut qu'on perdre quelque chose pour récupérer balobi oui il fallait quitter pour récupérer chance na ekoloba seki chance pe tekama na ba discipline to tchaka na vie nde memaka biso na niveau ko récupérer oyo libota eteka. La Bible nous dit que Jésus-Christ c'est notre meilleur ami. Lorsque kokoma ami à Jésus-Christ, eza na babiloko mosusu okosala te, eza na ba endroit mosusu okonyata te, eza na batu mosusu nzamba kokatelo bango na sentir, eza na ba relation mosusu okosolola na bango lisusu te. Parce que nzamba zo mema na carnaval ya délivrance. Okoma na vie ya ba discipline. Okoma na herbe ola musayo po osolola na lola. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Il y a plusieurs choses au Narotali Sabino. Commentez, likez, partagez. Kobomba ngopo na yo mokote. Ezana bandeko ebele bazana kati ya situation oyo. Aza mobali abala mwasi, mais azo vivre respect à ki mobali te na kati ya libala. Po libota esi ete kama. Azo sala ba affaire. Mais azo se retrouver te aza humilié po libota etekama asi atekama. Mon garçon mo ba bisinga bitala nazalaka nanga mwana mabete na bali mwasi me nazo konda nazalaki na kimia te tina divorcer na mwasi yango na ye ko comprendre que papa na ye ateka stabilité ya mariage na ye mais aza na poto okomone na carrosse azo roula uti musala. Mais tango nakotaki likambo ne prière nalobi nzambe nanga talelanga likambo frère oyo alobi abali alakisinga bina perda de 105 kg na koma na 65 kg nalingaki na kufa na oyeba te basi bazolinganga te pourquoi et tango nakotaki mabondeli nzambe arevelenga ke bateka vie na ye bateka ba chance et sengo nyonso mutu fo azala nango na vie ndenge nzambe alobaki n'est pas bon que l'homme soit seul ndenge nzambe alobi multipliez-vous famille esi eteka ao vivre bien ndenge nini mais yo moni mutu aza na poto. Bien aimé, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup na ba abonné na nga nyonso o nazalaki nango ko partager na bino mokolo lelo yango wana. Bo s'abonner, au partager, au commenter. Vous avez besoin de sungi ko hésiter te ko komela biso to ko répondre yo. Bureau na biso est disponible. To ko consulter yo to ko yeba qu'est-ce qu'il faut et na yebi ke Nzambe a ko soutenir yo ndeko nango zolandanga. Abonnez-vous massivement. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.